sika o lititi mais ce que kolego le kabiso pe na molai. Donc c'est déjà 2 ans. Ah oui, ça fait 2 ans mais o ezaba nouveau nde na tchakiao. O eza presque na ba 8 mois. Ba 8 mois wana tozo buka ngo déjà. Bobuka déjà. Tozo buka ngo déjà plus de 3 fois 4 fois des sites au bimisa. Voilà, alors maintenant le système de vente ici ezalaka ndenge nini botekaka ndenge nini. On doit caoutchouc ezomona na bilili kitoko bo. Te. On a outu poto teka ngo. To buka kango na babot kandenge eza boy. Na buki na dimension moko boy o esengeli musique na buka ngo. To sangisi yango esali bot. To ke na marché to teke yango. Na prix oyo et yokani na marché. So eza 50 000, 70 000 exemple typique. Oui, to teki na bot moko. Voilà. Alors, tu as toujours la carte à belé à plateau de Bateke. Plateau de Bateke. Donc, période de Yamala, Moussenga, Carolona, Pondo, par exemple, à caoutchouc, et Boulola qui ont parce que le besoin à 2 ans. C'est-à-dire, vous maîtrisez bien le calendrier. Ok, ça va. Comme on a un agronome, maman Sylvie, jamais on a beaucoup bête la moninga, ma belle, bisera, qui roulent la poise, semence, ma belle. Pondo, tous les gens ont depuis 9e mois. Au bani roulent dans Pondo. 10e mois, 11e mois, 12e mois. Si, 5e mois. Aussi ça roule non. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Il est temps que les Congolais mangent bio. En santos à la bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Priorité devient réalité. TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agri-business. N'oubliez pas de vous abonner vous gratuitement. Voilà, Bote Balandia Fantastique Info, Kimiana Nzambe, et Maboto Nabino, tous les Sengo. Il y a ça la découverte à Lelo, toujours la Kataville province à Kinshasa, mais quand c'est aux amis Bongo, il y a commune, il y a Maluku, et précisément il y a village, il y a Moucheno. Mbote Ndego. Mbote papa. Mais quand on peut faire la présentation d'une manière un peu superficielle, mais quand on peut détailler, ngaina otozami wapi awa est-ce que totelemi. OK, merci d'avance. Awa toza na ferme ya mama Sylvie. Oya zo lesa mutu nyonso pondo na kati ya ville ya Kinshasa. Ba oyo bayebi. Oyo ferme na ye. Ah toza na kati ya ferme. To bandi ebandele nde awa. Pano ilakisi dali kete eza ebandele ya ferme na biso. Soki tokoki ko avancer kuna oyo voilà pour ça la biso na moni ba pondo mais qui peut représenter na bilanga bozana nini hôtel sabiso pe en détail nyonso. OK, tozana pondu na biso ba bengi ya caoutchouc. Ba bengi yango na kombo ya parasoleil. OK. Caoutchouc ba bengi yango caoutchouc. Mais ça va département. Oyo kombo nango parasoleil. Donc parasoleil zali pondu komba monene komba malokola. Oyo koma lititi nango pe okende ozwi kiti ovandi wana na lititi nango wana na sea ya pondu wana et community malili. Voilà alors préférable. Alors papa Clovis Boloni superficie aboni à pondu à caoutchouc. Oui, pondu à caoutchouc comme tozaki na débit po to tala soki ko futa te tololaki na demi hectare. Demi hectare. Oui. Alors Bologna est déjà sans abonnés. Est-ce que vous avez déjà déjà Kobuka mais qu'un peu un peu ma solo Salamaki. Banda Tolonia ça fait 2 ans passés, nous récolté en le récolté en déjà passé sur Tobuka pendant 1 mois.
Ce qui te bâti, c'est moi, battant en plat du taille à patron, n'a pas oya pour bouc en haut, comme on a une semaine, 2 semaines, te bouc en haut. Vraiment, il fait ça à chaque fait du. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info, pour les bisanga pour la Mungongo. Dans un mois, à Ginezo, tout bisangaï, mais on fait un effort, il y a Rolobamo Makasi pour la Boyoka. Tous allés à la carte, il y a combien de Maluku, dans le village à Moucheni. Au Bomoni présentation, il y a Pondou à Kaouchou. Ah ouais, Yangoyo, Baloni des 1000 hectares. Alors, tu remets un peu qu'au Tambola, pour la présentation générale, il y a fermé. Mon commune Hop Nguna. Kuna, voilà. Donc, tout ça, la carte ferme, il y a Hop Kuna, Maman Sylvie. Après, Maman Sylvie, ah ouais, la carte village à Moucheni. Donc, Parasoleil, Yango déjà. Parasoleil, Yangoyo. Oyo lititi na oka moko tala ndenge zongenga. Parasoleil, oyo na lonya ngo sika. Oyo na lonya ngo sika, oyo lititi. Mais ce que kole rôle kabiso pe na molai. Parasoleil. Donc, c'est déjà 2 ans. Ah oui, ça fait 2 ans, mais oyo za ba nouveau nde na tchakiao. Oyo za presque na ba 8 mois. Ba 8 mois wana tozo buka ngo déjà. Bobuka déjà. Tozo buka ngo déjà plus de 3 fois 4 fois des sites au bimisa. Voilà, alors maintenant le système de vente ici, ils ont la nengeni bote karandeni. On doit caoutchouc sur mon anabili likitoko bo. On a où tu peux te tegango. Bote karandeni. To buka kango na babot kandenge za boy. Na buki na dimension moko boy o esengeli pourvu que na bukango. To sangisi yango esali bot. To ke na marché to teke yango. Na prix oyo e yokani na marché. Sur les 50 000, 70 000, exemple typique. Oui, tu es na botu moko. Voilà. Alors, ah, tu as toujours na kata plateau de Bateke. Plateau de Bateke. Période de Yamala, moi, c'est un na Pondou, par exemple, à Kaouchou, des boulons qui ont parce que le besoin a 2 ans. C'est-à-dire, vous maîtrisez bien le calendrier. Ok, ça va. Comme on a un agronome, et maman Sylvie, jamais on a bête la moninga, ma bé, bisera zo qui roulent la poise, semence, ma bé. Pondou, toujours, on a roulé depuis 9e mois. Tu bani roulé dans Pondou. 10e mois, 11e mois, 12e mois, ti ba 5e mois, aussi ça roule oui. Voilà, aussi ça roule yango. Oui. Merci beaucoup. Alors tout le monde est pondu à caoutchouc. Vous souvenez quand on a pondu à caoutchouc où il y a d'autres bilots comme ça au monde dans la carte à faire mais maman Sylvie n'engage mozali koloba. Oui, na carte à faire maman Sylvie. Tolona ki bakazia, tolona ki na ba avocatier. Oui, ezapawa, soki ko ngomona. Dans la zali wana toujours na sima ya caméra la kisanga la mona na kuna nazo mona mangue na moni nzeta mangue moko na moni mangue moko tozala njete ya mangue yango esana mikolo wana okuta ki yango to molonika oyo elone na ngamoko na lonya ayo molonya ngamoko na lonya oh là là c'est très bien mais pourquoi vous avez la superficie à combien de terrain ça? Vous avez la superficie, il y a 12 hectares. 12 hectares, mais pourquoi vous avez 12 hectares? Qu'est-ce qui s'était passé? Bon, ce qui s'est passé, vous avez un projet à Colonne. Mais milliers biso toza, et ça y a moi perturbation, moi guerre, moi côté la biso ma casse katinenge to panikaki to kimaki mwanda mais awa ça. Toza suko awa pourvu que to lona, toza pena na kolona. Voilà, ce sera notre souhait de voir les fermes évoluer. Ça. Alors, Papa Clovis, vous avez posé au Salam Moussala, mais est-ce qu'il y a un plateau dans la mois à juin côté le bambou les autres continuent à être déjà tout au côté là. Mais est-ce qu'il y a un plateau là qui côté et ça nous kakana pour les autres continuer parce que le calendrier est comme difficile à maîtriser en gros. Pour le climatique. Pour la taille, papa, tu as mis dans la saison sèche. La taille, déjà, elle a un côté. Ok. Elle a un côté. Mais vu que pendant la biso, on a manière la biso, on a la période, il y a moula, il fallait qu'il y ait une santé dans notre tinati. Voilà, et qu'il y ait une santé dans notre tinati. Et l'objet, monsieur Clovis. Alors, après, dans mon niveau, nous étions avocatiers. Oui, avocatiers. Toujours, il y a la chiffre N. Oui, avocatiers, kaka. Ah, mais c'est très bien. C'est ça. Très bien. Donc, ça serait très bien. Il y a Romona au contrôle dupliqué. Vous allez vraiment
malamu malamu. Voilà, tous continuer très cher abonnés les Fantastiques Info Télévision. Ah, tous on bon on a katia village ya Mucheni. Mais tout le monde va équiper au malamu biloko hier. C'est ça. Hein? Oui, wana patron na ngai pour soutenir bien et rayaka wa obi atindi batu ba memelanga ba provision pour vivre que tena dans les calme na kati ya faire maintenant c'est société de gauche et droite. Ah biloko komi siko. Abi wana ba semoire de komi. Oui, batinda ba semoire na ba mai pour vivre que toza na saison ya mabe ya mbule betaka te kati na supplicita nga na mamai na koka komela ko sokola. Voilà, on a fait déjà après près 7 minutes 44 secondes la vidéo. Oui. Yo moko se compter combien sur 10 na Katia ferme ya Maman Sylvia. Na se compter combien sur 10? Oui oui. Oui, na Katia ferme ya Maman Sylvie, moi Clovis et M. Platine que non, je peux se compter même 7,5 sur 10. Voilà, merci. On a bilé moko lobi tout le monde peut les botter là on a ciment. Oui. Et là qui c'est vraiment Ozali malamu awa. Alors on continue. Na moni soupen zete mususu ezali oh je pense okuta kango babiloko nyonso yozo mona na kati ya faire na Maman Sylvie ezane biloko ngala sali pour vivre que te ferme na bi ezala na motivation oh njete yozo mona ya Maman Sylvie ngamoko na lonya oui ah mais la bobo ça déjà combien bana Maman Sylvie a sommé aux autres travailler na bon depuis que Maman Sylvia Somba Teroyo, selon Gaï, la salle déjà 4 ans et demi. 4 ans et demi, ah ça c'est bien. Oui. Voilà, tout le monde pense c'était Moussou. Je crois que vous maîtrisez un côté. Parce que là-bas tu parlais de deux avocatiers, mais là tout le monde est Moussou. Non, un avocatier. j'ai parlé d'avocatier de Mangué. Ok. Parce que Nassima, non, on a Moussou, non? Oui. Pourquoi tu ne sais pas quantifier ton terme? Ceux qui ont lobby avocatier, là, ça, mon côté, là, ça, on est ah, oui. Parce que moi je suis venu d'une manière minutieuse. Oui. Total yango. Maman Sylvia y était même mon un peu nabilité. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez mais la moni yo mo ko quantifier yango te. Ce qui mise dans la bibliothèque beta mais la moni yango pété. Ah té o ka banjete na biso to lonyango ensemble avec Maman Sylvie. OK. Oui. Oh libulu salama pour nini? Eh, libulu et salama qui pour vie que té. Tout ça libulu ya maipo et soutenir biso soki bangulu bazana procherie wana yozo mona. Ah là c'est un projet à procherie. Oui, c'est un procherie. Très bien. Alors pourquoi le projet est aboutira qui tient à Soukate? Bon, projet ezaki vers à la fin pour vu que était aussi sango nyonso mais quand on a le bela que dans liboso que ezala moi ba désordre moko ba barankine moko bo ezalaki poto na milieu na biso. Kati ndenge tozalaki tokangi na maboko boye pour vu que était eko kosila nanu te mais minito est déjà comme na ça dit faire mobondo c'est ça. Ah oui, c'est mobondo ne tungisaki biso na milieu na biso. Kati ndenge tokangaki mais ba outil de travail eza ba brique na biso yango yo pour vu que toi si c'est nango poto chaton. Voilà, merci beaucoup Balandia Fantastique Info. Vous voyez un projet qui pourrait peut-être nourrir la ville province de Kinshasa mais quand elle n'a poussé parce que à cause de ma milice et Mobondo, les projets ils vont dans la Katamatiti. Donc, nous voulons la paix et régner na Katakwa Mboka la biso pour na moutenir ça la mosala na mala bota la boso qui awa projet sida qui melero bangulu na zandengeza la famille belé. Alors c'était un projet pour avoir ça la combien de loges. Bon, c'est l'objectif na biso poto ça la loge ya bangulu. To se prétendaki nanu pour que to ça na ta 5. Mais Mobondo akati biso na nzela kati ndenge to lemba kinzoto même nito yo nous sommes en marche. Voilà, nous sommes en marche pour vos objectifs. Merci beaucoup. Si tel est le cas, nous allons vraiment accompagner. Alors, nous allons continuer, papa Clovis, mais quand on peut côté Sabiso, bilo koni sou bozana ngona kati ya ferme, bolo la ramasangu te, bolo la kamanyo côté, bino zagara, imektar na bino wana. Kaka ya kautine kozobeta tolelo msu ezali soute. Te toza moi manyoko tozalaki nango vie ekotaki na matiti po ba désordre ya mobondo yo ekotaki un peu moto kati ndenge ezikaki mais ba train nango eza ba train nango ezali OK okola quelque chose lo nini o nini na kati ya terrain bon na kati ya terrain toza na implantation ya bakazia otolonaki pourvu que te tokoko sala moi makala pourvu que et soutenir bato ya ville ya Kinshasa
bakoko lamba na makala ojo biso tozalaki nango mais vie perturbation wana ba mubondo ndenge bazo ote mubondo zo ya koboma bata plateau boye boye atwa tokangi na maboko tokangi na mayele na biso bien que tokutani na yo ko soutenir biso fait pour vie que te makambo nyonso ekende po to sauver na voilà kokutana nanga ezaka koleka message ya profiter na télévision ya bana mboka Fantastique Info ya ko faire passer message non parce que nous allons témoin oculaire de ce qui s'était passé ici ou de ce qui s'est passé ici à Hôtel Yango moyen nanga ya malamu ya ko soutenir bino ezala yangwana pour me camper pour expliquer likambo yango et qu'est-ce que l'état ko diko sala. Je vois déjà que azo sala quelque chose parce que continue entrer wana to moni ba garde républicain ba mi biso malamu de to comité na kati ya ferme parce que ezali compliqué par rapport à l'insécurité. Donc yondo ko loba monsieur Clovis ba ah vous aki nini bosala ki nini la mona ba billion on ki biloko to ezala nini ya bisiko yo mon frère ami maman Sylvie ba bio yo zomona ko tiaki tracteur ba liboso alona ki mbala pour aller sabana Congo deuxième tour ma Sylvie alobi kete tu ovi aloni mbala to na sala sous projet mosusu aloni manyoko butira manyoko ebi malinyoko pour aller sabatu manyoko aller sabatu pondu ba biloko oyo zomona ba bio oyo ya sala ki pour vie kete alona manyoko alona ki sauter suite ya alona ki sauter suite ya désordre wana ya ba mibondo soko moni ba garde présidentielle tout proche ya ferme ya maman Sylvie l'état ne muto atindi ba garde présidentielle wana ba JR pour pas sécuriser biso koto yo nyoso mais na moni banda l'état atindi bango na moni un peu ça va ato bana ba activité na biso pona ma Sylvie azana na image ya bana plateau makasi po alesa bango amelisa bango bazana na pe. Voilà, merci bazana na pe. Tozo continuer to meka un peu kotambola na yo ndeko Clovis awa na kati ya terrain na plateau de Bateke et précisément na kati ya village Mucheni où ils allaient mboka pe ya moko ya ba collaborateur na ngai na kombo ya papa Yalda. Donc ils allaient vous mettre singo ya kubé de lisusu tour awa na kati ya mabele oyo enfin ya komona comment misala ndenge ekima esundo mabota la net awa ezali caoutchouc bolona qui je pense est mo zigi sango caoutchouc tolona moto nde zigi sango au sarclage kota kité na désordre ya mubondo jamais mutago installer mbongo na imawa safa voilà siko ça va. Alors bana bozongi ya na kati ya ferme ça fait déjà combien de temps au bomoni moi qui m'écoute que tu sens à l'aise parce que tu as ramené ta famille, j'ai vu ta femme, tes enfants bazawana sur place. Ça fait déjà combien de temps bana beaucoup tiboué mubondo aye maman na patron na nga benga nga pour vivre na famille na nga na kini pour vivre que bomo ina nga ezala kaka kati na bimana na kini tozo s'informer na ba ni balé misatu batikala koto yo na kati ya bamboka o des environs et qui était moi pe koti nalaki kozonga tout ça da une année quelque ba 7 mois oui nazaka ka wana kati ya ferme. Ah d'accord, donc maintenant vous comptez reprendre les activités na marche na moini et awa vous de la grande saison 9e mois déjà tozo banda colonne mais 8e mois 7e mois tozo bana déjà ko sala balabour na tracteur pour vivre que tétolo na ngona 9e mois pour tozo résultat malam. Voilà, merci. Bozo résultat malam balandi Fantastique Info télévision. Bozo mona ningeni mabele vani na yango eloko ko sala de suite ya ba milice ya mamobondo oyo ezalaki awa to ezali a kaka toujours parce que on m'a dit déjà que les 10 km on peut pas accéder en milice mamobondo bazali kuna na ce qui ezali bon. Ah bon wana polo bakaka ngana zana pesa nga jamais na ko sala ba kilomètre makasi pona ki retrouver bango kuna mais eza ba les ont dit okuna ba soda baza ba sécurité bazaka kuna ce qui sécurité wana est déclaré wana to eba ke mabeza mais selon ngai na moni ki mabeza. Voilà, alors parlons de Kazia na moni quelqu'un Kazia wa ezaka na kata terrain maman Sylvie ou pas bakazi onyo c'est ça la terre ya maman Sylvie. Mais comment ça se passe bolo bolo na belé mais quel gars a compté pourquoi
bakazi oyo tolonaki yango ebele elo oyo failli kete bakazi etikala moko moko po vi désordre wana ya bamibondo ke tolandela bakazi na biso tosarkila yango tolongola bamatiti kati ne ekotikala moko mibale wana na quantité oyo ça perte immense alors. Oui. Voilà, merci de continuer, messieurs. Clovis, moi je voulais vraiment qu'on puisse faire le tour, il y a terrain, on puisse voir Ningeni Etikali Sobe, Ningeni pour donner un peu l'idée quoi. Oui. Donc, parce que je pense bien que l'agriculture, dès qu'on sait faire développer un beau cannabis, alors les autorités doivent mettre vraiment de l'énergie en ce qui concerne la sécurité et la population Oyo, Bazali Kosala, Misala. Donc, tous on continue toujours, M. Clovis. Nous avons un qui abandonné. Oui. Nous avons un belé qui abandonné, même à Taba. Oh, peut-être au pondo caoutchouc to manioc. Oyo manioc. Oyo eza manioc. Na désordre wana ya mubondo. Kati ne mama Sylvie atika wo. Kati ne komi boy. Mais soki ezala mubondo te mbela mama Sylvie alita na objectif na ye po azana posa ya bana plateau makasi. Voilà. Oui. Merci. Diso mama Sylvie c'est de battre makasi pona plateau ya bateke na village Mochene na commune Malo. Na commune Malo. Alors ça continue de commune Sukato to zali kaka. To commune na Sukato to zana okende kaka. OK. Donc tu as toujours quand la carte à terrain, il y a Mama Sylvie non exploité pour l'instant. En fait, c'était exploité et ils ont été abandonnés à cause il y a affaire il y a mon pondo. Donc tout le monde a pondo par-ci par-là. Oyo et bit et tikal na kana ndenge na ngoma. Voilà. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Soki mbalana yo ya likosia otala biso. Biso tozali Fantastique Info. Oyo tout ça là to promouvoir ka bilanga na kati ya mboka na biso. Tolingi congolaise, to congolais nyonso azwa conscience ya kosala quelque chose concernant l'agriculture. Ça doit vraiment quitter la phrase théorique au Tolobaga, l'agriculture priorité des priorités, et casser comme maman vécu na biso, qui moutonion sort, quel que soit l'endroit, quel que soit et superficie, à ça là quelque chose pour nous, mille ça, peut coller ça ne déconnaille, ou azali pemé. Donc voilà, c'est l'objectif na biso, yango wana. Bon, si vous avez la liboso, pour ceux qui n'ont pas s'abonner, puis partager vidéo, na bande komususu oyo monike ba kolinga pe koyoka masolo ya développement mboka na biso lié na ministère ya agriculture na kati yao. Voilà, donc toujours continuer toujours awa na kati ya mama na mama Sylvie na bilanga ya mama Sylvie. Alors je vais voir na moni bloc mo bokomi awa. Je vais mettre ma caméra. Oui, lingolo banini. C'est un projet de la sala qui awa. Oui. Oyo eza pona terrain wana kuna ya bato kuna. Ah. Bloc D, semi maïs, variété K, PM3, date de semi le 14 octobre 2017, écartement 1.1, superficie. Ah, ça c'est bien. Oui. Et ça référence à ma langue, mais au sala, ça au ça moussala. Oui. Ok, donc on n'est pas ma vite. Très bien. Oui. Donc, terrain ma Sylvie Sougao. Terrain maman Sylvie et Soukinde Ao. Où est-ce que tu as coach? Ah, ok. Ah, mais c'est un cas où ils ont pas été. La doba une des références en des cas de délimitation. Ok. Alors, vous avez la combat nania, on a moni ça comme ma Sylvie. Ah ouais, mon colonel. Ok, ça continue. Donc, na bilo ko kolona o eteli kolona. Et ceux qui n'ont qu'à bon, ma Sylvie ça na bilo alona ki kuna te. O voisin loni manyoko ya mbala ya. O sala bati berkila. Oyo manyoko to laga fufu. O fufu yango. Oyo fufu yango. O voisin ya mama Sylvie.
Voilà, très cher abonné de Fantastique Info. Nami Kapé Rotala. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes concessionnaire? Concession, oui. Concession, il y a Talikoto. Ah. Ok. Il y a le roi à côté d'un cadre, c'est bon. C'est pas grave. Donc, il y aura d'autres questions qu'on va poser directement à maman Sylvie Yé Moko. Voilà. Donc, côté alors la moi Maï, moi il méditait Tigara. Ah, Tigara non. Donc, papa Clovis, si le dos d'aller agronomie à maman Sylvie. Maman Sylvie, ça c'est vraiment encourageant. Moi j'aime bien discuter avec les agronomes. Oui. Alors, Thérèse Aline, oh, on a moni, facile déjà comme tu as dit. Oh, kaka ya maman Sylvie. Oh, panneau ya maman Sylvie. Ok, ben écrit Bungi, hein. Ben écrit Bungi. Ok. Oh, ya maman Sylvie. Donc, oncle, il faut que tu aies comme un chat à marquer. Ils allaient vous aller vraiment malam. Alors, tu continues le sous web, monsieur Clovis. Oh, kaka ferme na bisu. Voilà, ya maman Sylvie. Donc, la clignot sur autant de boutiques, là, on a zamba gardé. Et sobe boiga. Ouais. En termes des athées, il a réalité. Agronome. Bon, nous, tozalaki nango, bangainga yima tembele, mais vie elanga eye et kauki. Maintenant, à quoi sert les 12 hectares si ils avaient exploité dans 1 hectare et demi? À demi-hectare, pardon. Pardon? Vous avez 12 hectares, vous exploitez qu'à demi-hectare. Demi-hectare, vie cause yamibondo. D'accord, raison de livre, vraiment valable. Alors, il y a tant qu'agronome, plan nini au sali vraiment pour na, parce que le but de sécurité, vous avez ici déjà, plan nini au sali pour na comme un peu pour remonter l'activité, ah on a quatre à faire, mais hop, koum. Ok. Pour na ferme na biso ya maman Sylvie, l'activité est au banda déjà 8e mois, 7e mois, pourvu que tout bana côté ba labour. Oui, j'ai compris, mais quels sont mais quand on va détailler ba plancher au boulot na boy, plan nos amis en tant qu'ingénieur. Année oyo tozawa ya tozozongisa ba activité, patolo na manioc, patolo na masango, patolo na dongo, patolo na ngai, patolo na mbala. Il fallait to l'on a aubergine. Patolo na aubergine. Elle n'a pas l'idée de pérenniser ma ferme en termes il y a un verger en zété. Nous avons par exemple et comme par exemple sans zété. Elle ne pense pas à ça. Biloko wana ne proposez pas. Biloko wana ezabie tozolo na ngondengeni. Soki toche toloni biloko wana. Ezo sengela kete tozolo na biloko wana tokoko lona pe j'étais moko mibale misato tie comme un objectif tozana besoin kolona. Voilà, les à conseil. Alors, ma belle Naïzali, jachère, et seul d'ouverture. Belle Naïzali Niniwa. Côté Moussou César, jachère, côté Moussou César, seul d'ouverture. Parce que les gars, ils sont en train de se qu'on a mis à jachère. Donc, les gars, ils sont seul d'ouverture. Oui, oui, on appelle seul d'ouverture parce qu'il y a un tambour là. Ok, ça va. Il y a un tambour là. Il y a un seul d'ouverture. Il y a un jachère. Très cher abonné de Fantastique Info, quand on parle des mots jachère, na sol d'ouverture, il y a le baboni, jachère ezali, mabele oyo, tout esika oyo, basala kibilanga, bazo sala, ni avec un jachère. Alors sol d'ouverture ezali mabele oyo batiki yango, et sali au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, basimbe yango te. Parce que koloba kena banda bakoko na basala yango te c'est un peu difficile. Et où moi ba exploiter yango te na raison à sol d'ouverture. Donc, il faut un peu de terme. Il faut excuser pour le Mungongo. Ensuite, les autres, mais je tenais quand même à vous présenter cette petite émission qui a des centres Nangai Awa, na commune ya Maloko. Alors, c'est la voix de votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Lucien Bokite, pour Nazali Bongola, mais c'est Clovis depuis Moka Moucheni. Alors, mais c'est Clovis Malobangam Yolobine. Oui. Différence auto, ça là. Sol d'ouverture, na jachère.
jachère eza bisika basala déjà ewumeli eza jachère mais so d'ouverture terrain oyo eza na njete bakoki kodeshusha yango pourvu que tracteur ekota comme exemple ya terrain d'ouverture oyo eza na njete bakoki kodeshusha njete wana yango oyo awa naza na njete oyo po tracteur eleka il fallait pas déchoucher yango bapindola yango na misisa nango. Voilà, merci pour le détail. Très cher abonné de Fantastique Info. On dit toujours Fantastique Info, c'est une université buissonnière. Beaucoup de Clovis a complété que non, quand on parle d'un terrain à sol d'ouverture, c'est-à-dire la peau école les campagnes, il faut qu'on dessouche yango, que l'on a c'était où qu'on puisse être le cas. Yango de avenir yango na combo ya sol d'ouverture. Alors tu continues, tu comme une souka. Terrain maman nani soki wapi? Tozala okende kaka na terrain na biso. Ah, tozala na kacha terrain. Oui. Et là-bas baloni matembele ezali pastèque. Pastèque. Ezali terrain moto mosusu. Terrain moto mosusu. Donc une partie où ezali sol d'ouverture maman nani yango. Sylvie. La maman Sylvie yango. Donc on wana borne nae. Et koto e borne na biso ekoki kozala kuna awa te. Awa toza na katikati. Ok. Voilà. Voilà, toujours continuer. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Olembi? Eh, toza na oto. Ah, moi parce que gagné bande au bout hein. Ouais, bani au rentrer na robot. Donc, partir sol d'ouverture maman Sylvie yango. Alors la moni masango eza pika pa ma Sylvie? Oui. Masongo eza epa ya mama Sylvie. Eza na kati ya terrain ya mama. Yemzalonaki yango. Ndeko na biso kaka alonaki yango azalaki kolo terreau mais alongwaki. To landeli terreau ekete terreau eza ya yote via alonaki déjà ndenge toko longola ye na kande ezalaki te alongola biloko na ye pe a déplacer déjà bisika na ye mosusu akono. Ah d'accord, donc c'est une vérité au maman Sylvie ko découvre peut-être ayebi yango te. Te ayebi. Ayebi hein? Oui. Très bien. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. So, comme vraiment, comme ça la tour générale, il y a terrain à Maman Sylvie. Oh, c'est là l'information. Il y a Ndeko Clovis à Lobby qui a des terrains à 12 hectares. Donc, Baloni Kaka, demi hectare, il y a Pundu, il y a Caoutchouc, Vike, ba Mobondo, Babandaki, Ko, Menanse, Bango, Kote Oma. Donc, il y a un détail autre, il y a un détail là-bas. N'habitez oncle Ozan, le Kalbaroloba. Pardon? Oncle Ozan, le commentaire en ça là. Zela la personne. Zela la personne au micro. Ndeko Clovis, ça la personne oncle micro. Voilà, donc, il y a battu comme Singa, ils allaient oncle là. Na beau me capé au monde, aïe, beau yokaye. Tournez dans le plateau qui m'a mouillé. Voilà, oncle. Il obézali nini parce que me minga yawa. Je vous dis déjà merci pour Nayango. Alors il obézali ni totamboli na yo selon de Clovis a vu que Thérèse ali 12 hectares. Bon ni le baloni mais yo pe muto yaka de temps en temps je pense. Moi commentaire ezali nini par rapport à descente ya lelo. Vraiment na sepeli ndenge ondimaki ko accompagner biso. Ya liboso merci beaucoup. Mosalo uti ko sala wa faki moi problème kaka ya mobondo ana nde eposaki biso ba problème ya makasi moi ya kosala mosala ezalaki te parce que soki tokotina tobandi na ebandeli kuna kokuta eza na pondu ebele eziki moi basala ta sarglage bana balonaki yango ekozala balonaki yango 4 hectares. Moi, je vais le sarclage et la guitare.
bato nyonso bakimaki na mboka biloko wana ebebi. Na terrain oyo totamboli 12 hectares, mais eza na bahectare mosusu ekangami na oyo te. Ok. Bahectare mosusu ezali. Pour faire les superficies à 12 hectares bolobi. Ate awa nde 12. Des environs ya 12 hectares, eza lisusu na bahectare mosusu. Eza na bahectare mosusu. Mais eza musika na wa? Eza musika te. Ok. Eza musika te. Kana njita manga wana. Kuna 8 hectares ezali. C'est que vous avez malgré mon bon boulot là qui soit le côté kuna. Ok. Wana ata yo mona. Tellement boloni témoin to comme kuna, c'est boloni quelque chose que total ngoma. Alors yo moni pe bilanga nezo leka, est-ce que vous avez un message à repasser ça bandeko ba negligera bilanga na mboka na biso na Congo, pe na bandeko mingi baza pili bande mboka zo investir parce que mon nucléaire ti lobani yo ko lobela bango. Nazo yebisa bande nanga o bazali banda mboka na bawe bazana mboka. Mona ya ngoyo bilanga ezofuta bilanga eza bien po mboka ye to momete ende liboso ezosenga tosala bilanga tosimana na maboko tosala bilanga bilanga eza malamu bilanga eza malamu na mokuse na koyebisa bino ete bozwaka courage boya tosangisa baforce na biso tosala bilanga baterrain eza koto eza ebele boya tosala bilanga otodombola mobana biso. Voilà, message yangwana boya très cher abonné de Fantastique Info, tosala bilanga pour tombola mboka na biso, pour to lesa ba ya biso mboka, peut-être comment na capable de continuer libanda ya mboka ozala malamu ma. Voilà, yango zakiti na descendre de mokolo lelo. Na ebité monsieur Clobis avant la kata ni oza eloko ko lubakisa. Oui. Ozala message ko tinda tout ça. Tunato comme une na soka, merci pour l'attendre vraiment. Oui, pour ngai na lobby, ba oyo bazana kidiba pona bilanga baza suna kidiba te. So bazonga kisima vraiment balanda ma Sylvie ba exemplaire na ya wana bino bomoni ba action ya ma Sylvie azana ko sala bien ki ba mibondo ba côté là qui milliers moto nyonso rekilaki mais ma Sylvie pour le moment na superficie nyonso bomoni eza na marge. Okanisa biso pe bopesa biso courage pourvu que te to laisse na tamwa kitene ya ndambu ya commune moko bazala certifié. Opesa pe ma Sylvie courage lisusu pourvu que ta zala courage na ba idée na pourvu que ça bilanga. Ezala bien pour avantage na biso kana kati ya Congo. Voilà, merci beaucoup balandi Fantastique Info balona liboso to sengi na yo o s'abonner pour partager vidéo bande ko mususu oyo balingara bilanga lokola ngai. C'était votre humble serviteur, ambassadeur de la terre, Lucien Bokite. De côté de Balayasima. Bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.